La cadre coupé sa information à solo à temps réel Moté Congo Kinshasa Moté Congo Brazzaville la confiance de fidélité au Moté Sakabiso. Avant de faire l'édition de l'émission de Mokolelo, bon année une semaine est composée que la Katia édition de Mokolelo Boyebake. Premier ministre Madame Judith Toulouka Aouti qu'on consulté le gouvernement Ebele pour la formation du gouvernement Ezali Koya. Premier sous élément Oya. Réseau journaliste pour la promotion des droits de la femme basé contre les violences faites aux femmes. Premier élément Oya. 350 colonnes Bakei Kanyama KCC. Tikado Fongola, édition de l'émission de Mokolelo na élément Oboyebake. Premier ministre Madame Judith Toulouka a outil fixé derrière le dépôt. Il y a un candidat à la conseil ministre et cause à la bongo prévu le 18 avril 2024. Tous les éléments ont signé Medline Kambembe. Nouvelle chef ya gouvernement Jidi Souminoa a annoncé que mokolo ya mardi 16 avril 2024 que délai ya dépôt ya ba kombo ya ba candidat na poste ya ministre et kozala bongo le 18 avril 2024. Ye asengaki na ba regroupement politique pe parti consulter ba ya kotika ba kombo ya ba candidat na bango. Na cadre ya ba consultation, Jidi Souminoa ye akutanaki na ba regroupement politique membre ya majorité au pouvoir parmi bango ezalaki A24, A25, 4 AC, code PENA ACPA. Après audience ya mardi, coordonnateur ya ACPA gouverneur ya Kinshasa Jean-Tini Ngobila a déclaré qu'il na média que premier ministre asengaki na regroupement na ye a présenté liste moko ya 3 candidats pour na poste ya ministre ya économie pe ya finance d'ici jeudi 18 avril 2024. Yango biso tubeteli bango kambonda. La consultation pour la formation du gouvernement Ezali Koya Segeni Boyebake, Madame la Première ministre a outil consulter le regroupement local 4 AC, A24 P, A25 ACP, Naba Moussou Sounion surtout Zali Kakapo, la compétence à orientation Neneni et Segeni Bassala Moussa avec impact dans l'idéologie. Neko ya Congo Boyebake, na cadre toujours y a ba consultation Oyo. Premier ministre Azako Sala Pona Koluka, qu'on composait gouvernement, ayamba qui premier regroupement, Ezala Kibongo, 4 AC, Denge Boza Komona Kaka, les députés et les étamoués, Namwana Moka, Lambert Osango, Naba Misusu Oyo, Bazala Kizinga Zinga na Bango, Basolola Kitoko, na premier ministre Oyo, a rappelé Bango, ba critère, na mission ya équipe gouvernementale Oyo, Azako diriger P, Bango Bandimi, va promettre qu'on a la suggestion là bango. Le ministre a également émis le vœu de ne pas beaucoup plus s'accrocher dans ces formats du gouvernement, mais de beaucoup plus tenir compte du besoin de la population. Après bango, bondi melangaike, moi namoka, Judith Souminoa Toulouka, ayamba qui peut regroupement A24, A25, na alliance des nationalistes Oyo et Kumbamaka et pas Mwana Mboka Fifi Masuka. Plateforme Oyo, bazako promettre ko accompagner chef ya gouvernement pour alonga kobongisa social ya ba Congolais. Je pense qu'elle met en tout cas les manœuvres en avant pour pouvoir arriver à sortir un gouvernement dans les laps de temps. Aussi, il y a le social de la population avec le programme de 145 territoires que nous allons nous amener aussi nos suggestions pour que nous puissions l'améliorer davantage parce que c'est un grand et beau programme que nous avons tous suivi qui améliore les conditions de vie de la population à partir de la base. Cadre kaka ya ko consulter esengeli boyebake ayamba kipe regroupement ACPA Oyo bazala kina yemoko les gouverneurs Jean-Tini Ngobila Mbaka
après qu'on soit orientation ACP à promettre qu'on paie sa liste la délai moko ya kitoko de manière que nous sommes extrêmement malamu. La Première ministre nous a parlé de profil et nous a suggéré de proposer à chaque fois 3 noms pour chaque poste. C'est ce que nous allons pouvoir faire. Dans la mesure où la Première ministre nous a donné un deadline, donc nous avons jusqu'à jeudi, donc nous avons pratiquement 48 heures pour remettre nos listes. Certainement le bureau définitif sera là avant la formation du gouvernement, je pense. Il n'y a aucun blocage. Nous cherchons à remplir toutes les conditions pour que le bureau définitif de l'Assemblée soit élu. Kokiti centre de vie, il y a une institution pe, kobongisa social, il y a un Congolais, yangonde eza etumba oyo, gouvernement soumis nous bakosala de manière que Congolais, ACP, yango pe biso, tofuli bango kaka moka kosa pe, tobeti kaka mbonda. toyebisaki bino yango na basomere boyebaki depuis abandaki baconsultation na ye pour la composition ya gouvernement madame Judith Assouminou Tuluka asi abesi masolo na bamembre ya présidium ya union sacrée de la nation. Ndeko ya Congo boyebake atako jusque là toza kaka kozela gouvernement sika ebima po eza vraiment koumela mingi mais ya koyeba eza ke la nouvelle première ministre azakaka ko continuer ba consultation na yepo la formation ya gouvernement kaka ndenge boza komona toza awa na immeuble ya gouvernement na place royale ndenge kaka madame Judith Assouminou Tuluka alakisaki agenda na ye azakaka na ba consultation na ba regroupement politique ya union sacrée de la nation. Boyebake abandaki na INC ya mwana mboka Vital Kamerhe po na kosala ba discussion ya kokabola pouvoir. Bino moko boyoka ndenge nini les pacificateurs Vital Kamerhe abetsaki mbonda. Nous devons d'abord nous faire violence, nous, les politiciens. Pour une fois, acceptons que ce que nous faisons n'est pas le partage du pouvoir, mais des responsabilités. Et ceux qui auront la chance d'être nommés, qui ne fêtent pas, qui réfléchissent sur la manière de répondre aux défis énormes dans un pays en guerre. C'est le premier défi. FDCA OEP bazana 30 député national na bango boyebake bazalaki conduite la autorité morale na bango mwana mboka Modeste Bahati bango pe babetaki masolo kitoko na premier ministre. La première ministre a insisté sur le fait que on doit réduire le train de vie des institutions. Nous sommes d'accord avec elle et c'est pour cette raison que la taille du gouvernement sera réduite et elle a beaucoup insisté sur l'exécution parfaite du budget, surtout le budget d'investissement, pour que nous puissions espérer une croissance économique. Et les critères sont notamment le poids politique, la géopolitique, le genre, la compétence. Les autres critères sont additionnels, mais essentiellement les 4 là. MLC, ya Jean-Pierre Bemba Gombo, bango pe bako participer au gouvernement soumis et surtout que pour politique de bango, ils ont des 27 députés. Le facteur temps, je crois que le MLC et ses alliés viennent de donner la réponse. Nous avons pris moins de 15 minutes dans l'entretien. Donc c'est ça la vision du facteur temps et c'est justement pour donner le temps, réduire le temps de ces cogitations à Madame la Première ministre. Et je pense que d'ici là, le gouvernement sera déjà constitué. Madame Judith Tuluka azako insisté la ko diminuer nombre de ministres donc bako petande bako za chance en tout cas masolo oyo totika kanzambe asalapo eleka kitoko yango tobetisika kambonda. Boyebake Kenya awuti ko retirer secrétaire général na ebango la communauté de l'Afrique de l'Est nyoso elobamaki na vidéoconférence pe ba ministre EAC bazui acte ya décision wana tonda élément oyo na ba détail ya makasi. Ndeko ya Congo boyebake nyonso esalemaki na nzela ya vidéoconférence conseil des ministres ya communauté de l'Afrique de l'Est bazui acte ya lettre ya kolongo ya secrétaire général ya Kenya oyo akeko sala na Russie asengi préavis à 6 mois kaka ndenge eza recommandé le règlement d'ordre intérieur pe a proposé kombo ya Véronique Monique Lokola
secrétaire général ya EAC. En attendant, conseil des ministres assez comme intérimaire, Ndeko Antoinette Moutana, Oyo Aza, actuel secrétaire adjoint. Décision Oyo, ya retrait secrétaire général ya Kenya, Eza Kondimama, na ba pays membre locaux là, République démocratique du Congo, Tanzanie, Burundi, Uganda, Rwanda pe, na Somalie Oyo, ezalaki nembala ya bango ya liboso, ya ko participer na conseil des ministres Oyo. En attendant, délai à 6 mois, Oyo est prévu la statut de règlement numéro 96 ya EAC pour la personnel et l'obike préavis à 6 mois et compésamment Nanzela ya conseil des ministres. Bondi melangaike, babeta kipe masolo ya examen et budget ya calendrier 2024-2025 na ba pays membres. Le 23 avril 2024, et cause la bango, réunion ba haut fonctionnaire P, le 24 avril, comité et coordination P, le 25 avril, réunion conseil des membres na Arusha mingi kuna na Tanzanie. Conseil des ministres Oyo, ezala qui présidait na ministre sud-soudanais des affaires ya EACP, président ya conseil des ministres. République et démocratie du Congo, ezala qui représenté na ministre d'État ya intégration régionale, Mwana Moka Antipas Moussa Nyamusi yango biso. Réellement que Moutounio surtout à sa maison conseil ça va reportage mon la qualité le col à mariage la conférence topia ba église topia ba politique pesa confiance dans mon école agence bazali ba professionnel ya média ba conseil le musala kitoko. Congo Kinshasa, bana Congo Brazzaville, yo mutu olingaka ba activité na yo eye bana na mokili mobimba. Mbonda ekolo agence epesi bino opportunité ya kosalela bino ba reportage ya kafu kafu. Ezala activité politique, socio-culturelle, économique, religion, sport, conférence. Awa na mbonda ekolo agence ezo salema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable. Esuki wana te endeko na ngai keba na ba reporter ya muyibi oyo bayaka kozwa ba image pe elekaka nango na télévision te kasi awa na mbonda ekolo agence nyonso ya filmage, modération, réalisation, photoshooting ezo salema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo pena oyo etali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube. Olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097 na mbonda ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme et yokanio. Fondation Jonathan Sangu à travers FGS devise bazali la peau na kosunga moto surtout au aligi vraiment à ce pela qui toko na fait de l'année yebake à travers 500 francs par mois congolais au balokucha par jour et ko permettre que nyonso ezala kitoko pour la biloto soit élément au signé Wilfried Samba. Ndeko ya Congo, papa, maman, élégé, tangu esi ebelemi, yo moto oyo ozali kolala la pongi, lamukapo, o mona misala kitoko, Fondation Jonathan Sangu azako sala, à travers ba service na ebele oyo, ezana kati ya fondation. Yeba ke na Fondation Jonathan Sangu, à travers FJS devise, na 500 francs ya pamba par jour, et kosala ke, na suka mvula, yona libota na yo mobimba, bolia, bomela, pebo fete kitoko. Tala ba oyo, ba pesaka confiance na Fondation Jonathan Sangu, ba fete kitoko, vula oyo euti kosila. Sina sepe ndenge toji biloko, mbongo biso to pesaki. Me biloko toji, eza ndenge moko te. Po, biloko toji, eleki na mbongo oyo biso sani ni to pesaki. Ça on a lancé, bamo bamoni. Et donc on a osé le kuta. Mais c'est une bébé baya vraiment to sangana. Pour le but fait la force. Et bongo, la cadre ba formation, wana kutu, la na yo pongi ba bébé po, ba formation eza ebele lokola, make-up, na misala ya ndenge na ndenge. Na oyo etali kozwa mosolo. Pona yo moto ya mombongo dibela ngaike soki kaka okoti kuna nyonso ekozala pete pona yo ba mama ba papa bande kwa basi pe mibali boya kokota na Fondation Jonathan Sangu
kovivre na lisanga ezalaka malamu. Pona kozwa bango ndimela ngai ndeko ya Congo benga bango kaka na ba numéro oyo pe bakoyamba yo avec impact pe na idéologie. Na Fondation Jonathan Sangu pona nyonso ya social yebake oza mobimba. Fondation Jonathan Sangu yonde mosungi ya peuple congolais. Fondation Jonathan Sangu congolais andimi yo avec impact na idéologie yebake misala na yo emonani. Au commissariat des Nations Unies pour la droit de l'homme à la République démocratique du Congo, déjà la partie est de la République démocratique du Congo pour le visiter pendant 24 heures. Si les réfugiés, mais avant Akenekuna, avant quitter le chef de la diplomatie congolaise, Mboka, Christophe Lutundu, la tous éléments, on a des détails à Makassi. Mwana ya Congo, boye bake. Kaka ndenge akitaki awa na mabele ya République démocratique du Congo mingi na ville province ya Kinshasa awelelaki na lombango ko présenter ba civilité na ye epai ya chef ya diplomatie congolaise mwana mboka Christophe Lutundu la pe alobelaki ye tina ya présence na ye awa na mabele ya Patrice Emery Lumumba boyebake aza awa la Kinshasa po nakolakisa solidarité na ye na ba institution na bango vis-à-vis pe la population congolaise nyonso alobelaki yango epai y avait pem na cadre ya remerciement ya collaboration entre institution na ye na gouvernement congolais pe aza ko saluer ba effort nyonso oyo eza ko salema na cadre ya droit de l'homme ba personnalité oyo nyonso mibale ba solola ki pe mingi po la réforme ya ba condition ya droit de l'homme na kati ya République démocratique du Congo protection ya population civile na kolongwa ya MONUSCO si je peux ya levé ya moratoire ya peine de mort balobelaki yango kitoko mwana mboka Christophe Lutundula na qualité na ye y'avait pas bien affaires étrangères pe francophonie alobeli yeke eza mesure moko oyo eza kosalema selon ngonga donc selon conjoncture ya lelo ndeko oyo azala visite officielle il y a 3 jours awa la kati ya République démocratique du Congo pe agenda na ye eza ya kokutana na le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na premier ministre Judith Suminwa Tuluka na société civile pe na bandeko ya MONUSCO ya koyeba ezake asi alongwe déjà la Kinshasa pe ake kosala 24 heures mingi kuna la partie est République démocratique du Congo po na ko visiter ba site ba réfugiés na de Kivu pe na Ituri masolo oyo toza kotala la pe toza ko zimele yango. Réseau des journalistes pour la promotion des droits de la femme Bazana Kanda Yamabendenge ancien vice-ministre Ido Karbi Awutiko Beta Pe Abomi Mwasi Naye et ça lui passe peu maintenant dans l'élément on a pas de détails Makasi. Neko ya Congo boye bake ezana mutu mokote azako sepela ba acte ya violence faite à la femme. Et puis si pas si makasi na oyo eza koleka ndenge ancien ministre ya hydrocarbures awuti kobeta pe abomi mwasi na ye yango réseau des journalistes pour la promotion des droits de la femme baza ko condamné acte oyo ndenge ndeko mwasi awuti kokufa après kobetama na maboko ya bobali na ye mwana mboka Musa Mondo oyo azali ancien vice-ministre ya hydrocarbures nyonso kaka po badiskitaki na kata libala na bango esengeli boye bake RJPF oyo babundelaka makambo oyo bazana kanda ya mabepe basengi na justice alandela likambo oyo po ete ya mibali oyo bamesala kobeta basi na bango. Nous sommes le réseau de journalistes pour la promotion des droits des femmes. Nous avons d'ailleurs lancé en novembre une campagne dénommée Respecte-moi. Plusieurs cas ont été enregistrés de ce genre. Ainsi, nous condamnons et nous demandons à la justice de se saisir de ce dossier. Nous avons appris que l'ancien vice-ministre des hydrocarbures est aux arrêts. Nous demandons à la justice de ne pas s'arrêter là, de continuer et de poursuivre ce dossier jusqu'à la fin. Et nous voulons réellement voir ce dossier aboutir. Aboutir pour justement permettre à ceux qui ont encore cette culture-là de tabasser leurs femmes, leurs sœurs, leurs filles, d'arrêter. Makambo oyo
oyo ezali pasi makasi antuka ndeko mobali oyo esengeli azwa mbando oyo ekoki na ye po soki mwasi asali mabe ebongaka bosolola boluka trouver compromis mais akobeta ndeko boye tala ndenge ememie na liwa antuka même la miso nzambe basepeli nango te toyebi te soki moratoire oyo akozala parmi bayeba kozwa vraiment mbando na yango biso tobetisi kaka mbonda Putulu ekomata makala ekotikala le 17 mai 2024 na mission Kikongo Kokonda ve oyo ezala bagata mingi la province ya Kwilu po les amis de Kikongo bako fêter deuxième anniversaire ya bango oyo ekozala couplé na ba activité ba événement ya makasi to na élément oyo signé Benjamin Kilunga. Il faut avant plus que le 17 déjà très sérieux. Il faut déjà des préparatifs pour la Kikongo. Ndeko ya Congo, boye bake ekoinda mabe avec impact na idéologie. Mokolo ya le 17 mai 2024 na mission Kikongo Kokonda ve oyo ezala territoire ya Bagata la province ya Kwilu. Bondi melangai ke basangani pe babimisi structure moko kitoko na kombo ya les amis de Kikongo. Nango, il faut boye bake deuxième anniversaire oyo bakani ko fêter na mabele wana avec impact na idéologie. Bino moko oyo kambonda oyo ndenge nini ebetami kitoko. La réunion à l'élé ezaki pona kozwa ba décision pona descente na biso puisque ça presque dernière réunion pona descente na biso Kikongo. Yango toaki kosisa ba makambo nyonso tokoki kobongisa pona descente na biso. Kikongo ezali neti base pépinière pona biso bato nyonso tout na kati ya Congo même na monde entier. Bana nyonso ya Kikongo oyo nyonso ya atanga na Kikongo asala na Kikongo to pe oyo ayebi Kikongo tozo rassurer bino que les 17 makambo nyonso eza ya malamu. Ah oui, yo moto oyo oyebi ke otanga kuna obotama tope oleka kuna ngonga yango ekoki oluka kosangana na bandeko po kombo na yo pe ekota na cadre ya développement ya mission Kikongo Kokonda ve boye bake ba préparatif ya masolo ya le 17 mai eza koleka kitoko mingi soki olingi ozwa bango benga bango kaka na ba numéro oyo ozali komona pe okozwa bango mobimba masolo oyo eza kokende kitoko makasi yango biso tobetisi kaka mbonda aka viva viva aka viva 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 toujours en avant. En tout cas, la suite au bon voyage. Merci. Zamba kwenda bote pesa bonus tu bote mona ke bote. toyebisaki bino yango basommer boye bake bazali 350 kolona bazali déjà kokende na nzela ya kanya makasi se suite ya misala mabe oyo bazali kosala kuna mingi bakozala service national basala bilanga mpe batelema na makambo ya ndenge na ndenge mpo ekobisa bango bato ya solo tozwa élément osigné Wilfried Samba. Ndeko ya Congo botala ndenge bavandi bondi melangai ke groupe oyo ezali ya bakuluna oyo baza kokende na kanyama kasese po basalela biso misala ya bilanga pe bayekola misala ya ndenge na ndenge kaka ndenge mitindo ya mokonzi ya mboka ekweyiselaki bango nyonso elobamaki epai ya le gouverneur ya ville province ya Kinshasa mwana mboka Jachiningo Bilambaka oyo aza kosepela kitoko na mosala ya la police ndenge atie maboko na batomboki oyo baboya conseil balula ba machette. Le commandant ya service national abeti simbondake bakokende kanyama kasese po bazala transformer po lobi bakoma bato. Kinshasa aujourd'hui vers Kanyamaka CC pour subir une formation qui les conduira à une transformation afin que ces jeunes demain ou après-demain soient utiles à la société. Esilité boye bake bakokanga meme ba oyo basikali po basila bango nyonso ba oyo baza kosala mabe soki bakanisi kaka ke bakokende kanyama kasese en tout cas luvunu boye bake ba mizusu bakokende na ndolo po soki obomaki yo pe otema ozwa vraiment mbandona yo. Ces jeunes ont constitué un problème de sécurité majeur pour tout le monde, pour l'ensemble de la société à la ville de Kinshasa et il fallait vraiment s'y adresser de manière efficace.
à ceux qui restent encore à la cité, s'ils ont cette tentation de se faire Koulouna pour intégrer le service national, je crois qu'ils ont tapé à côté. Donc ceux qui y vont, si au sein même du centre, ils commettent des infractions, ils commettent des crimes qui sont importants, ils seront déférés devant la justice militaire. Donc ils ne sont pas à l'abri de la justice. Et bongo, yemoko, mwana mboka Blaise Kilimba Limba, azako sepelandenge, asali musane kitoko. Nous sommes devant une situation sécuritaire préoccupante. Et là, il était question des étapes à franchir pour obtenir ce qu'on appelle la paix et la tranquillité publique. Ces éléments qui viennent de partir ont été ciblés et il fallait des solutions. Parmi les solutions, il y avait la répression. Une autre solution, c'était l'encadrement des jeunes désœuvrés. Et ceci va continuer à contribuer aussi au développement de la nation. Et Sengeli Boyebake, chef de la police, il y a ville province à Kinshasa, à l'obike, ba opération Oyo, et ça va continuer pour nyonso, et ça va kitoko de manière que ba kuluna, ba te ya mandenge, et Sengeli ezala yango biso. Tobetisika Kambonda. Ba pesa comme kausa chantier suite ya professionnalisme na ya koyiba ba brique mais tout eux a quoi il a filé à la police ya Kumbi la quartier 13 la commune ya Njili toza élément au signé Papi Mateka. Et comme il passe, ndeko ya Congo na ba jeune ya lelo oyo baboyi koyekola atako gratuité enseignement ezali mais bambi pesi na bango comme la biloko ya makasi po basala ka ba aksi oyo eza contraire na mibeko ya mboka mwana mobali oyo boza komona ye article 15 na ye amipesa ya koyibaka ba brique na ba chantier bandeko oyo baza kotunga mais il faut koyebake 99 jours ezalaka ba miyibi pe 100e jour ezalaka l'état tala ndenge ayeko koya na filet ba patrouilleur oyo bazali kotambola mingi kuna la commune ya Njili quartier 13 tellement que la police ya Kumbi pe bana la quartier ba che maboko bino moko boyo kandenge nini babetisaki mbonda jeune oyo lobi na butu vers 0h tozalaki na patrouille tokutani na jeune oyo na ba brique azomema ba brique na quartier oyo babengi yango Bakwanga to briske ye na veni Kinchoni donc to briske ye asali rise lokola ke azalaka na lupango wana tolandeli ye tokangi ye oke abukaki meme porte ya ndaku ya bato wana bango nyonso balalaki. Message ezaki oyo nyonso mokonzi na ngai alobi eza normal eza eloko ya kobamba te eza eloko ya kokosa te alors na ere wana ya lobi babrike eza ya ye mais 0h jamais eza na pa oyo batekaka babrike na 0h te makambo ya boye eza kosala pasi mpe mawa na komona bilenge ya lelo esengeli boyekola bamétier oyo kopermettre ke lobi bokoma utile na société esengeli mpe boyebake Kuluna, tu peux moyibi ya 40 ans, 50 ans, azalaka na ete. Ngonga yango yo, ete ya yo yango biso. Tu betisika Kambonda. Caricature ya mokola lelo levé Jaisi Jemba Koko tiri elongona Egrida Mateta. Nini bo proposer le biso. Likambo oyo etali insécurité kaka ndenge mbonda ekolo elobaka yango pe idéologie oyo koko tiri Jaisi Jemba abete msala moko alelo bino moko bomona surtout bamibi o bamesala koyiba bamama basaki bakabelo to pe biloko ya ndenge na nzoto yoka ndenge esukelaka bango mabe moyibie mama esaki na ngai ekei boya mbangu moyibi oyo ayibi mama saki kokima akutali pe na bayaya bazaki na kwa yoka ebela bayaya kutu ndenge nini badeside mpo na ye kuluna yo moyibi yo toko kutumba yo okokufa lelo zela biso wana totumba ye libela bayaya pe badeside batumba ye po aza kuluna a moyibi akufa lelo suka 1 litre essence pesangaka te yango wana pe na limeti batumbi moyibi mais esali pasi makasi na décision bayaya bazwaki po
bakokaki jamais kosala loi bango parce que tokosenga na biso mona ekolo soki bokangi moyibi bokangi kuluna botumba ete mais esengeli komema ye depa na la police la plus proche po bango nde bakoyeba kojuge pe komema ye na acquis de droit yabo esali pasi yango yo ndeko mobali tika via kimoyibi tika via kuluna tandenge suki nde maboka bayaya esuki mabe makasi awa penza biso tobetisika mbunda tala ndenge tosilisi édition na biso ya mokolo lelo avec impact na idéologie mais tokosisa yango bote ça pour autant toyebisa bino ndenge nini édition ezalaki composé na bagrande ligne oboyebake Premier ministre Madame Judith Suminwa Tuluka a toujours continué comme ça la consultation de recoupement pour la partie politique dans le cadre la formation gouvernement Oyo Ezali Koya pour le élément Oya. Réseau à journaliste pour la promotion des droits de la femme basé contre tout au comme ça acte de violence faite aux femmes pour besoin qui élément Oya. 350 Kuluna basé transféré Kuluna la Kanyama Kasese. Merci de la confiance, de fidélité au peuple sacré biso autant Emmanuel Kinosuka édition la biso ya moko lelo boye bakesima caméra za kimisala kitoko ya mwana mboka Wilfried Samba édition estima maké par maman coordonnatrice Medina Kambembe réalisation la montage ya écrit dans ma tête à la Dewa la présentation mais beaucoup toujours ko s'abonner et la chaîne YouTube la biso monde école officiel P bonne activité la bino pour le savoir la primo quoi kitoko de manière que les villes et contre le moment la bino vraiment ko vimba kitoko dédicace spéciale à la madame Christiane H Gardeur au Asimba Biso kitoko la cadre ya kolata pour bon la format kitoko na elengi boy tokutala prochainement ce collège à 08 je vous aime beaucoup plus bye.